bana poto bana partout bana monde entier balobi site sa munene BTV 3 bi danger kotika la danger pe kano kotika la kano babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouve bandeko balandi ya BTV 3 lelo nazana esengo nga moumbu na bino Pierre Elvis Bonzac ya kosola na ndeko invité oyo boyebi bolukaki tolukaye mingi pona kati na émission na bino pona ko informer bino bana Congo bana mokili mobimba po ete boyeba quand même nini ezokoleka kati na mboka na biso po selo soki totali penza mensonge komi ebele total na côté majorité mensonge total pe côté na opposition mensonge toyebi te biso ba congolais esika nini tozali yango wana lelo naza na réel plaisir ya koyambela bino oyo boyebi oyo mobundeli ya mboka oyo alobaka tango nyonso po ete pe souci na ezalaka ete pona mboka ekende liboso sans plus tarder na kokotsa invité nanga po ete ya solo bino mo découvrir ye boye ba c'est tina pe ako se présenter ezali te mais en tout cas azo se présenter et papa bonsoir papa. Oui bonsoir merci mingi papa Pierre la CP na mingi ndeko zinga na ngonga oyo parce que l'air est grave situation za catastrophe oyo ezali ta ya distraction te papa na zongisa na lokumu et pas à mon petit peu ma Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre ma belé à Congo et c'est le machine à liloba nzabe nzamba loba kite ke batuchi na ba mende ba mokolo pombo na ba Félix Tshisekedi na ba nyonso ba politicien ba kokanga peuple congolais en otage na ba pasteur ndeko na ngai yangwana na zongi sur le coup mais pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo le coup maison na mabele à papa Kimbango Patrice Emery Lumbumba, Nazomichi Rosimu Kenichimanga, Alain Moloto, Florbert Chebeya, Fidel Bazana, Bao Nyoso Bakufi, ba général Ngwala Paz, na ba général Bekazwa, na ba Martin Nyoso, Oba Makile Sopali, na kati ya Kasai, Beni, Ituri, partout ba Congolais bazo kufa, Babi Manatombo, Poto Sila na ba Rwandais, na ba accompagnateur, bato ba bomi peuple congolais, bato bazo moni sa peuple congolais pasi na kati ya mboka na biso lelo na Beni kuna bazo boma ba bomi na un mois oyo liti koleka plus de 350 congolais bakufi na kati ya Beni ba Rwandais bakomi ko remplacer ba congolais na kati ya bandako na bango yango na ebeleli ba diaspora ya Londres ya Suisse ya Allemagne ya France ya Belgique ya Italie Espagne Canada Afrique du Sud les États-Unis d'Amérique, partout les Congolais en Afrique, où ils l'air il y a ma parti politique l'air ils tous dans la bomoko pour la tout chasser occupant na accompagnateur nenge ba dekonabiso le 4 janvier 1959 babengana ka Léopold II sikoyo boketu premier boketu ayambo sikoyo totuna nano tokende tozonga nano nsima moke siko komba esuki wapi kombo oyo tobandaki tobobandaki komba eza na niveau nini sikoyo eske omoi teke combattant bapalangani bakomanda ya supu elobaka ndeko nani Daniel Safu ya ndakala mpe bakoti wana ya badistraction ndeko na ngai oyo papa Pierre eza badistraction ezala yo ezala ngai ezala bato nyonso même vision eza moko te mais cause na biso eza moko ya kobengana ba Rwandais na ba bokolo ya pombo na ba obemi naku na ba mende ba André Kibuta batika mboka na biso et puis na garantir yo que cette année le Congo sera libéré libérateur azali pe libérateur akoya akolibérer mboka na biso na ba jeu ya ba ner de konangai bato musu bazana ba ebela ba combattant bana sima honoré ngwa leza mabete ebela bato bana sima ya IDP bana sima ya Fayulu bana sima Jean-Pierre Mbemba mais tolobi ero ezali makamba ba parti politique te ero ezali to za la bloc pour na to chasser mabile na biso soki to bengani ba occupant na ba accompagnateur ndelobi pour ça l'élection à malamu ya biso bana mboka les meilleurs gagnent pour tozwa bokonja sika oya okonja mboka na biso zai mais siko tolobi boye papa tolobi boye c'est bien beau tenge makambo nyonso tolobi ke combat ezali objectif final ezali ke kobengana bapaya
pona o baza ko sa l'occupation na mboka. Mais si qu'on a minute oyo, mais papa, total rappel na nous, total rappel réalité à problème. Bon, bango balobi élection ekozala. To pe maté total élection ngo pe ekozala soki ekozala te non? Avant tout ça la peut-être bobo kende na action wana balobi élection ekozala siko to tika total la paix ya solo soki ba élection ekozala puis c'est dauphin ba poni ndeko na ngai ozosola ngai bokatwa yambo ngana bundelaka élection te yo papa Pierre yo za na France oyebi histoire ya France nga vana na Belgique tozala ba naïfité to sala émission ya mobilisation il faut tous toucher peuple congolais clair. Bao nyonso bakendaka na ba Rwandais na bakora Sun City na lingi kozonga pena simate na ngina avancer na masolo moto tu oya kuluka ba election na ba Rwandais azali accompagnateur kasi bokecho yambo nakati o malobate mais tomoni lelo oyo soki netike ba opposant ba boyi élection za la vote za la te mais bakei ba futi pe ba caution ba $100,000 olobini ni sikawana. C'est que l'opposition le kuta bazali, c'est que l'opposant le kuta bazali. Bango moko bazali piégé. Mais la piégé on a nazo bisayo, nga nazo loba na komba je tout puissant. Naza congolais netio, na kundaka na théâtre te, naza na sima ya politicien mote ponga na bota ma mobile. Omoni nano to mama moko. Tango mama bota kibiso na yo lobaki teke, toza la esclave. Il y a ba parti politique tozo bundela nde mabele wana jamais lobi bato babundela ki Mobutu bato babundela ki Tshisekedi Mbunza Karibon wapi Mobutu na banguza bangona balali na pe lobi to okufa amen tikela bana na biso mabele nini otokotikela bana na biso problème de yango wana yango na telemi makasi ndeko na nga tango na leke pa na ndeko na nga papa Pierre et ali pour la mobilisation ko bisa peuple congolais ba faire attention na bato oyo ba olinga soki ba ndeko na balobi ke ba boy machine ba lingi élection sa match on est ali bango biso tozana pour na élection te na occupation ndeko na nga général de Gaulle akendaka élection na Hitler te akendaka na Balma te alukaka balie pour la ba chercher Balma lelo ba ndeko bazo kufa na Kasai na Ituri na Beni lelo na Beni tozana plus de dans un mois bato bato kufa 350 personnes baba ndeko yanga note mais tant tozomona ba groupe mo bato mo alalika na tonga komi politicien bakomo sakana na mboka naso tokotelemela batanengo na ndeko na ngai yango na lobino que le Congo sera libéré biso tozo soutenir baction nyonso ya unité toko soutenir po tolonga bitumba oyo Bokecho yambo na lobi bon sikoyo so totali komba na biso tozomona ke ya solo lelo congolais akomi moto pamba na mboka nyonso bakomi ko seka congolais totali na Congo Brazzaville baseki congolais babeti totali na Rwanda bazoboma ba congolais babeti babomi mutazo telema lobite touti komona islami na Angola ao yo lobini likambo Angola wana est-ce que ça mascarade te eza batote oyo toki nani les grands sous-marins lobiete ezali je ya bango ya aner yo lobini ndeko na ngai ya ona uti ko biso ke distraction na date ngaza ne réalité donc naza ko banayo congolais lelo mboka ezali dirigé na ba Rwandais accompagné na ba congolais ozomona ba Mendi ozomona ba Lea Tundu ozomona Bobe Minaku Bandre Kimbuta ozomona batolokola ba Félix Tshisekedi lelo ozomona baninga baboy machine mais ya zo ba machine ou pas machine ya okena na élection ça toi boti eska kokaki ah donc Félix Tshisekedi sikoyo na minute tolo ba ke Félix Tshisekedi sikoyo azala kawana ana kawana kasi ndoki ya suka ye wana te mais oza na lobi mais wana ezali kamba somo ozobimisa wana est-ce que oza na source papa ndeko na ngai naza koloba na yo papa Pierre ngana to mama moko tata moko yango wana penda moko te mais objectif eza moko boye penda lelo biso na toyaki na bapoto ko bakunda biso wate na ba ajo to komi na ngoso tozonga na mboka na biso moto a créé ba surprise na mais là tozomona ba failu tozomona malgré balongola ki ba Jean-Pierre Bemba ba Mozito ba katu balongoli bango on etali ba engagement bango bazonga na ba Rwandais mais lelo si tomoni ba ndoktora balobi ke bon mekate Jean-Pierre akenaki Congo a démontré
machine à voter wana. Et puis si namonaki parce que namonaki na kata ote Bokechwa Yambo et namoni Jean-Pierre Bemba tuni na bato aseni atuni bango lobi machine o bochoyo mutu na mutu akozwa minute boni po na osala vote ba pesi à peu près 3 minutes bona batuni mais na journée mon babo lekisa batu boni c'est que batu bakozala muke nyonso bakozala bako voter te wana ezali vérité mais sikoyo papa naoki babwaki ba lacrymogène pardon ba bombe grenade na ndako ya Tundu mais ndeko na ngai il fallait que tu bakufa lobi na mende ezala vrai ezala faux babwaka ba il fallait bakufa mais bakufa kande kuna ngako bato bazokufa na mama yemo na ba clinique bondeko mende na ale Tundu baleki bango na rien na eloko te ya solo bazo vivre tala bango ya tozolo bake bato basangani balobi ke to boy machine mais Félix Ariate a défi le peuple congolais pour la dit nani ndeko na secrétaire mais soki Kabuya Augustin Kabuya porte-parole porte-parole il y a parti à la mafia o ya IDPS alobi nini o candidat comme ezali ni alobaki nini alobi loba ya alobi candidat comme tango bango bakosala nyonso wana parce que parce que ya alobi ke parti ya munene na kati na bango nyonso eza IDPS donc soki balobi candidat comme fa utaka ke pa na bango na kati pachi nde yakuma lokutande kuna ngai soki ezalaka parti ya munene me libera Congo tomonaka batiaka Tshisekedi na résidence surveillée wapi batango bakendaka wapi les mêmes batango baotoyamba Jean-Pierre a foule batango bayambaka bamusicien ataka lobi na ope suite ozongi Congo okomonaka peuple wana bakoyamba mpe ngai batika makambo ya lokutana wana eza badistraction ndeko na ngai likambo ezali awa tokosoutenir bato oyo bazobloke mpo na mboka na biso ezala libéré balobi marche eza le 26 on a besoin de diaspora mobiliser bato ife babima bakisa IDPS soni po tomona na 2015 IDPS etelemelaka bafailwa mais tomona peuple congolais ataka 3 jours obi loi oyo ya article 8 soki dimaki wana il y a article 8 so banga bas oh il y a 2015 bato bakufaki ebele wana peuple bimaka 3 jours ouais. Est-ce que IDPS motatindaka batona babima? Non. Ezali nde eloko wana Bokechu eloko wana ezali ndenge ozoloba wana nyonso wana ezali éveil ya population nation etelemi lelo eza su ndenge akala te ke bato bazaki akolala pongi c'est vrai bazoloba ke congolais aza mutu ya kobanga mais soki totali penda na ndenge ya kimia parce que mandoki pe ezali mutu ako telema liboso na mandoki azali te parce que en face mandoki ezali mais na soki totali na réalité tokomona ke ba congolais pe baza ya kotelema quand même puisque tomona ki preuve nango na 2015 yango merci de konanga papa Pierre yango ngana za ko soutenir population ya Kinshasa bana lemba matete nzili kimbateke barumbu kingabwa gombe kasavubu ngiringiri bandalo kitambo mbindi pel mbili ya dervo monga fula partout ba congolais les 26 babima basa la démonstration à force ce qui s'agit de soulèvement populaire soulèvement populaire bato ba se préparer aux conséquences babima ezambo kanabiso de kunanga na confiance en Nzambe papa Pierre dans la confiance à peuple. Est-ce que le 4 janvier, tant que tu as match à vite dans le cadeau pour va venir à la bête, est-ce que Internet est zalaka, le téléphone est zalaka boy. Mais peuple on a bimaga benga Léopold, dans la confiance en Nzambe que cette année kanamba kokenende konanga papa Pierre. Yango toujours le cas, toujours mobiliser le peuple que motakombangi sa peuple congolais azate. Cela veut dire que ce qui tolandi bien appelle nabi soto appelle na yo ezali ete parce que moni mitune za yanga biyano eza yayo. Yo zo répondre na ndenge yo lobi wana ke peuple ba telema le 26 wana s'il faut qu'on ait soulèvement populaire et qu'on ait soulèvement populaire. Mais na kati nango na kotuna motuna moko papa. Mais ozomona te ke la nation congolaise toza na besoin leader. Comment était leader azate? Pour population na rappel leader. Leader ezali nana yo. Koluka musute. Leader ezali nana onde kuna ngai. Na lobi na oke na lire tozo kende.
nzambe akotika biso te ndeko na ngai bakimbangu bayaka na mboka wana ata Mobutu azalaka mabe na ye ntango Moïse Tshombe asalaka secession Katanga oyebi ke Katanga ekomaka république oyebi yango babelge bafitinaka me oyebi ke Mobutu abundaka ti azwi Katanga azongisi yango na Zaïre ndeko na ngai nalobi na oke leader toa balider tozomobilize bato tozosenga mpe nzambe ntango nazoleka makambo nazosala moto ayebi te oyo mpo osalaka na butu moto ayebi te tozala na secret makasi tomobilize peuple na ayebi ke leader akobima leader naturel akobima akosala face contre occupation na baaccompagnateur tolemba te tokontinue biso tunga kutu na sepeli mpona chaque semaine lundi ya mardi obengaka ngai tosaka mobilisation ti jusqu'à la libération ya mboka na biso ekosala mabe boye papa parce que toza na BTV3 omoni na kati na chaîne na biso toza na information toza na besoin ya kokota na basource kokota pena na mozindo mpona koinforme peuple na biso lokola tozwi rendez-vous wana donc tokosala yango chaque lundi chaque mardi tokosalaka émission oyo soki pe permettre tokokutana tosali yango en vidéo direct donc sikoyo nabimi nanu moke libanda ya mboka na biso nangi na pozo question yo moto yebaka masolo penda koleka totali mikolo eleki bato ya francophonie babeti maboko bazwi nani Louise Mushikiwabo mais quelques jours après mama wana aye koloba koumela na ngwende eza problème te omoni te ke eza danger ndeko na ngai omoni makambo oyo eleki ya makambo ya francophonie oui Congo ezali tantôt deuxième pays na monde ou troisième elobaka français oui totikana toboyi ndeko na ngai toza na problème ya mabele ouais omoni toza na problème biso tokosalelaka France publicité. Non mais parce que question na tuni papa il y a un internaute il y a un téléspectateur il biso à BTV3 tout là kinga question mais papa comment ça se fait moi si oyo France a commis ici mais moi si wana eko bimisa maloba lobiete ko umela na pouvoir eza mabete dans net na mboka na biso et l'accès qui a soutenir la dictature pe occupation mboka na biso en quelque sorte Rwanda za na Congo, Rwanda dirijaka Congo. Omoni si tozokota na bapise belebele, peuple na bisa kozala perdu. Biso tosi toyebi banguna ya Congo, tomoni bandeko na biso bapesi biso mo Congo, tomoni lelo Rwanda evandaka na Congo, Rwanda ekotaka na Congo, malgré bakotaka atanga Mobutu mais lelo Rwanda zo dirige Congo ndeko na ngai. Moment tozali biso tout papa Pierre. Biso tout ça la mobilisation na bandeko na biso Équateur, ya Bandundu, ya Kasai occidental, ya Katanga ba Congo, Sud Kivu, Nord Kivu, ba Congo Kindu Kisangani, baye ba ko se préparer pour na kosala mbala moko ku pour na kobengana ba Rwandais. Yango ngana lubino ke to moni le Kagame alongwaka na francophonie komaka soki anglophone. Mais eloko ne sai lelo ba azonga komi susu azonga susu na France lisusu azonga susu na francophonie lisusu c'est que eza mwa nde babenga ya langi sous roche quoi eloko mwa kobomba na se eza wana ndeko na biso de toutes les façons otamboli monde entier dictateur moko a gagné peuple azate nayebi papa tu peux faire tout tu peux faire tout tu peux tuer obomi osali mais yeba ke peuple na kolamuka kaka yango na lobino ke les 26 bato babima les 3 biso to na marche na Bruxelles les 3 octobre novembre marche za na munene to seki bato to baza na Europe baya na Bruxelles les 26 les 26 oyo marche ya munene za na Kinshasa bakinois babima soki babimi te bazokufa na typhoïde bazokufa na l'hôpital malade eza te batondiseli bango fulu na Kinshasa po eboma bakongolais eboma bakinois. Moi je crois que moment ezali moment moko tokena na mobilisation otu o amilatisi poso ya politicien. Donc tolobaki tokomi kokende na mwa suka ya émission na biso tolobaki le moment est grave. L'heure est grave de konanga, l'heure a sonné. Moment eza moment distraction te. Ata yo moko papa Pierre ko bana kana ndako o sale émission moko ya 5 minutes au boîte.
botelema peuple, botelema, botelema, botelema. Paris bazoloba, Londres bazoloba, Suisse bazoloba, oya bengi lembo, oya za la famille à lemba. Toza 13 millions de diaspora ndenge balobaka. Toza 13 millions de portables. Mototo atinde la famille na mbongo moi C4. Pour sa famille na élection il fait ko boycotter. Machine à voter sous les voix populaires. C'est ça clair de konanga. Wayambo. Tobandi ko kende ko cité na tuni. Iloba nini oza nango pona totala na na ke ya bonzoto na biso ya bo congolais. Liloba nini oza nango pona Corneille Nangaa na Shadari. Po balobi Shadari akoya na biloko asika. Seke biloko mabe ezalaki. Pesana liloba suka lobela Corneille Nangaa olobeli nini? Olobeli Shadari nini? Ndeko nanga ba Corneille Nangaa na ba Shadari baza ba aventurier. Tokoki ko se mêler na ba aventure te. Tokoli ndeko nanga yo nzamba tikelo ta ebele ya ko vivre awa na se. Narasi bambulu etikali na oyo sali zebele oyo etikali zamuke ise tolo mwana distraction de konangai tolo mwana distraction moninga mobali yo kovana te ko betela moninga mobali ka maboko pona plaisir oyo zata ya aventure te de konangai oyo zata ya aventure te ante mboka ezodinda les pays les plus riches de la planète. Mais là, toujours les pays pauvres, bakera bozwa ba Rwanda, ba Tutsi, batia bango liboso, ba comparateur, ba toka ba mende, ba Shadari momeli bangi, moto amelaka bangi na ba graine, oya solo ba bêtise, azo pesa ba rebi, na ba Adolphe Mbongo boy. Adolphe ya konzo 2500, rebi aza wapi, no kalonga aza wapi. Yango na lobi ndeko na ngai, momo ezali moment à distraction te. Pour mobiliser bateau, et zappé à l'ibosopé à Soukate Papa Pierre, chaque lundi, mardi, n'a bandolité pas naon, pour y faire comme habitude, pour mobiliser bateau na un mois etikali, na 2 mois etikali pour Nzambe, to senga Nzambe, pardon, peuple congolais partout, bazali basar la repentance, surtout ma passer diaspora à France, ma passer diaspora bazar à Belgique, na Londres, na Canada, na Suisse, bon aider Congo, bon mobiliser peuple nabino, bon mobiliser, bon tika mateya ya lokuta ba passer. Tozo mona ba kindoto ba walesa ba zosala, ba kakenza ba mukuna, ba zobo ma peuple congolais bazela, ba se pela, lelo baza sima ba Rwandais. Mais ba yebake ténèbres tikala jamais ko gagner lumière. Mokolo Congo ko za libérer ba église de sommet na de réveil ona nakasi tozo misango place uta na Rome. Yango na lekaki ka epana ndeko na ngai bato tout ba mobiliser bandeko babima Congo eza ya UDPS cité Congo eza ya Félix cité Félix tokotelemela etina sa ako comprendre peut-être que peuple ko bambaye mabanga kaka ba peuple ya lobaka base ya UDPS lokola ya zone makele na machine a voler bako bambaye mabanga bako lapider na ville ya Kinshasa wana. Merci bingi papa. Alors chers téléspectateurs, merci Boyoki wana Bokechi Wayambo. Oyo bolinga kitolukela bino pe tokobanda koluka etango nyonso boyoki bino moko eza en direct eza lisolo te eza ya kobomba na se ya maite boyoki bien ki rendez-vous epesami ete biso na ye tokobanda kosolola kopesa bino masolo ya mboka oyo solo eza ya kobomba te parce que boyebi ye alukaka malamu alukaka ba information et kota kape ivanda kati na bandako pe na mitema ba congolais et pesa kape sengo yangwana bandimi pe ba téléspectateurs ya BTV3 bozala toujours scotché abonnez-vous nombreux pour ya solo na kati na émission oyo tozui rendez-vous na Bokechu bokoyoka oyo boyoka na noté parce que ba vérité et bandi komonana batu musuto kanisaka baza opposant tokomi koyoka ki bazo dinda ba sous-marin alors nyonso wana. En tout cas, merci encore Bokechu, merci na kondima ko accepter l'invitation pour l'émission na biso na chaîne na biso BTV3 na kozanga ko pesa mbote te na équipe nanga mobimbo bazana Kinshasa pe partout baza kolanda biso et otali Arlette et Vondi Niclair et Fata toko kamata Igete Bango Kitoka mbote na ye sika ya zali tozui les caméramen oyo aleki masolo JC et Masamba, totali les Mardoché, les coordonnateurs, tozui Christy, mbote skabazali pe ba congolais nyonso topesi bino mbote Bokechi Wayambo, merci
Mbela ebelami bato nyonso bayoki yo papa. Chaque lundi mardi ndeko na ngai. Rendez-vous emonani pe yokani epai na bato nyonso papa. Allez. Merci. Nzambe abatela biso. Merci. Abatela ba Congolais partout bazali. Cette année tozonga Congo. C'est la victoire. Merci papa. Ciao. Merci. Ciao. Bana poto bana partout bana monde entier. Balobi site munene. BTV 3. Bi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver. Pour na BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti